bato kami te balanga internet il y a free communication de déstabiliser dans la seconde. Namoi bato bando tala va rédigé. Oui, bonsoir mes chers compatriotes, biso ba résistant combattant état-major à France et yango tozali awa toza ko démentir na circulation à document moko ezali ko circuler na ke préfet annulé marche ezali bobele le 28 wa congolais bino nyonso bozala marche ezali Fali Poupa na ba malfaiteur na ye babimisi eloko wana po ba lembisamite ma ba congolais biso ba combattant ya France Odombo Babe Masombo Guy Gérard biso tout ozali awa to démentir document wana ezali document ya mensonge ezali identité ya mabe usage de faux oyo basali yango par groupe ya Fali Poupa oyo bazali ba criminel bazali kobimisa ba arme bazali kobimisa ba document administratif lobi to porter plainte pe to komemela préfet document wana soit disant que bino bopesaki bango que bobo ili biso marche c'est tout ya kolela ezate to kozala wana biso nyonso ensemble ingeta. OK, d'accord, ça va. Merci chers amis, je pense que pour monde babé outi koloba document wana ils ont circulé dans les réseaux sociaux, ils ont identité. Ils ont document lokuta parce que les autres dans le monde il y a communication, il y a réseaux sociaux. Ils ont déstabilisé des gens en France parce que les communes qui Londres, les déjà Allemagne, qui prêt à déstabiliser les potos à l'ébélité. Rendez-vous dans le vendredi, à Bercy. Document on est identité parce que ce qui est site à CCDP Info, tu même site il y a préfecture, tu as cliquer on a des documents nyonso ba annulation ba manif nyonso o il est quand même ya biso ba congolais parce que les lots na internet ceux qui document déjà et bimi commis officiellement automatiquement na kacha ba site il y a place il y a provenance à document on a ba kocha on a kacha site na bango donc na site à préfecture document on est até et ça loko moko ba falsifier yango na groupe ya bato fali pour na ba déstabiliser quand na biso donc rendez-vous ezali le 28 et au Simba le vendredi le 28 à 10h donc vendredi à 10h déjà troupe Banakota 10 tous les 4 coins tous allez na boulevard de Bercy tous allez na rue de Bercy tous na quai de Bercy donc babisika wana nazo pesa bino eza ba point de repère pour neutraliser ennemi à côté de biso na combat ya peuple ingeta. D'accord, ça va bino mo moni tozola la te tout temps toza mouvement pour na makambo yo jamais te kuki kondima fali abeta parce que ba Rwandais ba bomba ni sima na ye bino bozo mona ka fali mais derrière fali il y a des gros poissons qui se cachent derrière fali pour na ko déstabiliser mouvement ba congolais. Donc, documents on est circulé dans les réseaux sociaux et ça document moko identique ça lokuta. Tu as informé parce que bato benga mingi bato Canada, bato États-Unis, bato bazo benga partout donc ça document. Même en France bazo benga biso donc yango to démentir yango au plus vite possible bato ba ki non makamwana ba osala ezali lokuta ndenge ba continuer kokosa bazo kosa peuple congolais tina moya lelo bazo kosa vous avez étouffé souffrance à peuple pour bino bo régner na ba Rwandais et ça la raté quand même tous à la battu tous à la même battu pour respecter le peuple congolais. D'accord, ça va. Rendez-vous vendredi après awa Bruxelles pour Nagno Kalong. Allez, ciao. Bon, tout développer pour vite fait. Anakati nanga.